Mopao, Yewana, Mopao, Yewana. Voilà la famille CC, bonsoir. Bonsoir, na matinée sur la maman CC. Balobi, babomba ka lumière na se amunda te. Lumière, pardon, babomba na sa mesa te. Yaya, sentiment na maman Esther, bonsoir à toi. Maman Esther a vu à sepeli, to sepeli. Voilà, bon coma, bon tchabaker, bon like la famille CC, to soit mamouké. Lumière, babomba na sa table te. Lumière babimisaka. Au moins, nous sommes lignés moutou, yango, il faut manifester. Manifeste-toi. C'est le moment. Tosengi na bato rendez-vous le 13 décembre. Tolobi bien, faut tokutana tous les fans de Koffi Olomide. Tolingi bo manifester tokutana, to sepela. Nati ami on a vidéo, bo like, Maman Esther like, partager, commenter. Après tous autres. Aguada. Yango bo like, bo commenter, bo partager la famille. Bo sepela, bo bomba sentiment na bino te. Sentiment ba bomba kangote la famille CC. Yango yo nanu mopa wa kufite. Koloba parce que tu ba ndeko na biso ba komata bazobna pona mboka. Non pona mutu moko comme Koffi Olomide Maman Esther. Viens na biso yeyo na aéroport. Bomoni ba janvier baza ba kisi njora batu vraiment ba ye ba sepeli o balingara. Viens na biso mopa ndeti ba biso ba Maman CC. Na bombe yango te. Na lobi ke na linga kaye. Yaza icône na biso mboka. Ya tomboli drapeau. Po ba benganga Zairoise. Ba tu nanga de Koffi Olomide, de Papa Wemba, de Weranson, c'est ça identité na biso. Un vrai Congolais, bayebake na wana. Bino bolingi bobebisa, bolingi bobebisa, eloko o bato bayebele biso nango. Culture na biso bato bayebele biso nango. Bobunda pona mboka, ube bozobunda pona Koffi Olomide. C'est ça le problème. Tola nano vidéo na bibe bo partager, ero ba mama baza bandaku, ba papa baza bandana. Yebi ke ba live eza partout YouTube eza ko linda bato bazokota. Bonga na nga page YouTube nango, kalango. Après, bo like tota ndenge bayambi bongo toza bapela bato mutu nini oya sepeli biso pe tolobi ke tous les fans yo balinga Koffi Olomide na France bo komela Maman CC na téléphone na ye tokosala ba pancarte na biso pona na Koffi Olomide bato nyonso balinga Koffi Olomide bo manifester oyo yango oyo toboyi soki mopa wa kufi tokomi ko regretter yango oyo bazo prouver biso ba sentiment na biso et pas ba combattant mais tozoyeba te est-ce que ba combattant ngo bazo bunda pona peuple ou ba kuma bunda ka pona mutu moko
est-ce que likambo wana etalaki bakombata surtout mama Congo botiki mibali na bino bolamela ta bango bafufu bobongisa ta belobi papa mo bambetu kuna eza desordre me bokende kaka mpona Koffi Olomide yango biso mpe lokola bino bozobomba te ke Koffi akota prison asala 8 ans soki okufa esi asali vi na ye yango biso mpe toye koloba ka verité tokobomba mpe te toza na mikanda na mboko France ayebi biso tobanga eloko moko te tokoloba si il faut on va parler voilà merci à toi maman Nasi Mbele merci beaucoup vraiment na sepeli bolaike maman Nasi bopartage mpo baninga misu bakota totala nde kini ozoyamba mopao boko tozozonga nazoeseye osi kobenga Kisi Njora na janvier toyoka bango merci. Restez là. Mopao. Légende. La légende de la musique congolaise. Patron musique la Congo. La légende. Jeanne. Double King. tobenga na janvier wata mpona moni même na profil ya janvier achange déjà atie photo ya Koffi Olomide nga mpe na otia photo ya Koffi Olomide na page mopao mokondi maître du moment janvier ndeni namoni baimage kuna na aéroport oyambi Koffi Olomide na ndenge na esengo namoni mpe photo lochange profil biso nde tolingi bongo aimez-nous vivants eleki ndeni non aéroport mopao na biso ikoni na biso ya mboka meme nga na biso naza na méchant mabe naza na méchant na bi vraiment tosala mpena pankate minene mpenza tokotia nkombo Koffi Olomide mpo ikone na biso akoki kokufa boye te 8 ans ya nini bakopesela biso Koffi Olomide 8 ans ya nini bango moko bato wana basepelaka mpe so babimi na bapatron bongo te bongo ndeni Kisi Njora na obenga zoyambaka te na bokomi te borapele nga ya Kisi Njora borapele nga parce que il faut vraiment tosala susu live ya kitoko mpo boexplike biso no sentiment ni boyoki kini kuna elengi nini bazoyoka mpona ozala posa na bino vraiment soki lelo te meme lobi fonga na bino tozala live na baoyo balingaka papa na biso Koffi Olomide botikala mopao na parle quoi. D'accord, merci. Voilà, binomo boyoki baotika na mopao vraiment bazobanga batelefone na bango bakoyiba yibango nga vraiment mama sese ndenge eza boye lobi tokozala na live na Kisi Njora na Kisi Njora na janvier na bato mosusu na olakisa bino que je suis très fort, je suis Koffi Olomide même mopao na kozwa mpe mopao naza mama sese mama mokonzi voilà nde boye tolingi nde boye bamama Kongo tosengi bosala misala mais bosala mpo na peuple non pour les musiciens non pour Koffi Olomide non je suis Koffi Olomide moi j'assume. Voilà mama Kongo yo na moni okomi kokendela yango na molimo moko ya mabe na kindoki na kati ntongo baninga bazotonga ntongo baninga bazosomba baterrain na bakikole na bantiere bino bazosomba bayoshi ya mamoto baweston bozokipela bino te soki Koffi abe obeta na Bercy nayebi kute era na mpe so mama Kongo azalaka
naoloba vérité mpo ngale nayaka na poto nakutaka bebe Kigoma, nakutaka baloisi la congolaise, nakutaka bapepe akundi, nakutaka sharufa, nakutaka mère Malou, bozomona basi bakenda sango nayeba mama Kongo te, mama Kongo na oyebe awa na ba Facebook. Voilà, biso toyebaki azobunda mpola mboka, mais ebungeli oyo Mama Bibi, bonsoir à toi, yango te. Yango tobi fokoloba, yango. Aimez-nous vivants. Ezate mo pa koufi, nebino bolobi, non, stop. Voilà. Bon, like, bon, partager. Oya, mona ko benga. Il faut bo benga kanina yipsimino mama c'est ça, il faut bo benga. Il faut bo lobaka. Ba obolinga ko fe lomide. Pourquoi bozo bo ma sentiment na bino? Pourquoi ba sentiment te? Bozo na drôle ba ninge bango pe bazolo ba mutu ta bansa muninga ne biso na poto we mikande vanda. Banda bavanda. Muto bansa muninga sate. Biso pe basa mabota. Elobi biso yo toko banga nini? Po bango bazo banga te, bazo kenda tina tribunal kuna. Popo boma mutu o asi asali vie et sa koli. Ba fille oyo ba danseuse wana o ba ko ba ke Kofi a violé bango. Voilà, bazaka ba congolais ndeti biso toza. Biso pe toza ba mama to ko boya te ba porter Kofi plainte entre parenthèses point d'interrogation. Mais biso likambo toyeli kaka eza pourquoi ba combattant ndenge bakendelaki kuna la justice. 8 millions de morts, maman. 8 millions de morts, on tue le bazar 8 millions. Et si va combattre 12 millions, pourquoi on n'y koloba te? Batamaye le bozo batama pourquoi? Batamaye le nyon se bozawat. Maye le no bobo on a ça bakaye pourquoi? Ben telo, faut bobima. Ba balingara bonne musique, bobima. Ba fanatique à musique, ba fanatique à rumba, ba fanatique à Kofi Olomide. Ba Kofiette. Kofi garçon, Kofi fille. Bobima héros. Bonsoir à toi, Rosie Sassa. Si, moutoko. Bangisa moutazate. Toro bunda suko civil contre ba combattant. Bato balingi bonne musique contre ba combattant. Na pena abi. Na sisi da kobota. 5 bana, c'est bon. Maintenant, comme il libre, on s'appelle monter mes tinga. Père, aza kota Kofi Olomide. Kota na bimsi maman manzak. Nini boy. Congolais monter maman bebo et pourquoi? Ba wala pe baza bande kulto ba misusu obosele la sentiment te bosele tozo sale la sentiment te tozo lo bakaka vérité sentiment moko ezate ba fille wana ba danser baza ba congolais Kofi pe congolais comment boko sa boko te on dirait étranger moko bo lande eloko zo comme ça biso yango fallait la joie qui sinjora mais na ebisi bino esengo bazala ngo kuna ha Kofi, même à quitter les stress est si mon pao. Nini boye, boni bosi saba tunyoso ba ikonyoso mboka tokotika nyanya ni papa we masakei. Botika Kofi pe akola pe balele na honneur. Bolingi ke kofa kufa baba ni akufa akola ba combattant payer ke na sanga mabe. N'habite ba maman so ba comprendre maram na ba boti la ba cœur. Vraiment ce boza vraiment content botia ba cœur. Même boza content bokoma likamuli boza ngo contacte na pe na répondre bino na ko répondre bino na vérité. Voilà botala na vidéo bongo tozozunga mon pauvre mokonzi mwana mama ami c'est bon be stress na na mon esili Double King Double King Double King
Sandra, Émotion. La légende de la musique congolaise sud-africaine, Double King. Yewana Yete. La famille botielanga baker nasi botielanga baker maman Esther botielanga baker beau partager pour tous solo la nazotia numéro tous les fans de Koffi Olomide vraiment souvent pour sorbenga bo bengaka pe bokomaka yango beaucoup regretter ça trop tard Mopao, Yewana, Mopao, Yewana. Voilà, tozongi lisusu nde na bilobi na osala effort na kozela bino kisi nzora bino mo bomoni ndenge na kini baye koyamba ikoni na biso artiste na biso président na biso mokonzi ya rumba mopao mokonzi maréchal Mobutu ye moko alobi aza bongo moto aboya aza te moto abetisi ba grande salle oyo bato nyonso bayaki mpo omona ebele bakombata wana ebele bazalaka nsima Koffi Olomide bango wana babandaki kokende koyoka concert ya Koffi Olomide bango wana batikaki tate vi na bango zalaka nsima na Koffi Olomide bango wana ka bakomi benemi ya Koffi Olomide pourquoi tooloba bongo bacomprendre ke biso toza bacongolais nde mpe bango baza bacongolais nde nazobakaki baobunda mpona biso mpo mboka na biso ezala bien biso tozoboya yango te mais eloko esali biso mpasi tala ntango baboyaki concert ya Koffi tolobaki te tala ntango baboyaki lisusu concert ya Fally tolobaki te mais sikoyo nde eloko ezolobisa biso oyo ekomi kosala biso mpasi oyo biso mo tokomi kobanga tokomi oloba te bandeko na biso oyo ekomi kimotema mabe ekomi na misusu korate vie yango bakomi okoma boye tokomi kopase makambo ebele pourquoi eza toloba vérité
niveau oyo bakendaki na justice on dirait peuple mosusu on dirait Kofi ntongo abomaki mutu bango bamonaki ntongo bapanga na biso babango boya tokota misala badanseuse oyo bayokaki bamama na bango mo mpe bayebaki bana na biso bake misalaki danseuse biso mo mpe toyebi ke misalaki danseuse na mboka na biso elekaka kaka bongo ata lelo bato bayebake wi makambo echange tozela sikoyo nde tobanda kofundaka sikoyo makambo yango odeya makambo elekaki bango bakende bafundi mpo bato ya biso bazwa mikanda oui c'est vrai mais botika justice esala c'est ça le problème oyo biso tozosenga na bandeko na biso bakongolais ke botika justice esala bonsoir à toi maman Christelle Meta de moi partagez like bonsoir maman Chantal obini osepeli te osepeli ya voilà maman Cécé Benjamin ya mopao bantoki oye bokola pakofi mama merci à toi Christelle Meta ya bameta bolike bopartage bolike nayebi ke YouTube eza koyinda ebele babwakami na YouTube parce que basepeli ndenge bamoni mopao akiti nga mpe nasepeli pourquoi même soki mopao azalaki na bestress ndenge amoni bato baye kozwa ye na aéroport bestress wana ekiti merci à Kisinjora merci à Janvier mpe bango vraiment basali effort po vraiment bomona population wana Kisinjora atiki te Kisinjora abia okufa mpona Koffi Olomide parce que ayebi bolamu totala ata bolamu o Koffi amema bangunde ebele mama nani yango soki bayebisi ekopi baomema bato moto wana akoboya soki aza na mbongo soki aza na posa ndeko ne alunga Kinshasa aya na poto nani akoboya boloba na nga ebele bayaka lokola bangulu bosepelaka na moma alalaka amemaka bato bozalaka content ndeko na ye mpe ndeko wana azosunga mpe famille me lelo bokomi kofunda o amemi bangulu akotia bangulu omati ke boobimisa secret nyonso ezobima tokotikala na nini yango lelo bakope ezala su ya malonga te bakope ya malonga ezalaka lisusu te pourquoi parce que congolais ka kofunda tala badeborde kuna nde bakomi koya komanke biso mpona musique pourquoi parce que baomona bacongolais bango bakomi balage bakomi bango komitika baolinga so bamusicien na bango te tika biso tobanda kofronte bango tala deborde akokopusana pa fali te deborde wana so likufa akoki kopusana pa fali te azopusana profite na faiblesse na biso aprofite ndenge biso tozosaka na baikole na biso malgré mopao asali mabe me bongo te ndenge bakombata basali nde bakombata bakei nango bolingi Koffi akufa soki akufi nga na bino tokoganye nini nga na bena obanga mutu te munoko yanga moko nokoloba Christelle Meta partage botielanga bakere mpo video ekende bato bakota mpo mama Cécile alaka na banombre te nayebi ke YouTube eza koyinda c'est pour cela YouTube eza koyinda c'est pour cela voilà la famille tozoloba te mpo toblesse bakongolais mosusu ube tobima lokola bazoba mpe tosepeli na art oyo mopao asali non bafi yango mpe bazaka bana mike te bafi yango mpe bakaka koba non so oboyi okei na yo nayebi mutu bapropose ye mosala kitoko talaka na bapoto awa mosala bien aza na diplôme nini bayebisi eke fo nabima no mpozwa mosala aboya na ye arata mosala azwa mosala te bafi yango mpe falaye basala bongo me misika bongo kofunda ba mindele wana na misala mpe lekala ngo bongo ata bazwaka mokanda yango na ngunda bazwila yango mpe bongo te yo olingi ozwa mokanda me moto mosusu akufa olingi ozwa mokanda moto mosusu asufi na place no yo sepela
nzambe mpe alingaka bongo te nzambe mpe alingaka bongo te baye balingaka Koffi Olomide biso nyonso le 13 fo tozala po tozala mpe toefronte mpo biso mutu moko okoka te omoni mpe bakomba te baza moko te bamama kongo baza ebele biso mpe so toza ebele esala bien bozala kotiela bino parti na ndenge noko na ye alobi oncle ya Koffi Olomide ndenge alobi tozongi na makambo ya aéroport Aguada, aguada, aguada. Vous allez boyer, vous qui restez là. Mon pao. Légende. La légende de la Légende de la musique congolaise. Parce que la musique de La Congo. légende. Jeanne. Double King. Double King. Double King. yango nazali présent mpona kodefendre cause ya mwana na ngai na makambo elekaki na tribunal. Merci bacongolais bato bazolanda yo ebele de partout bato baolanda yo na 5 continents na afrique baolanda yo na états-unis d'amérique baolanda yo na océanie asie partout na émission oyo news mpo mokili mobimba etalaka biso mokili mobimba etalaka mpenza biso yo moko omona bref lelo démonstration omona bato bacommentaire nini mpe bato nini oyo bakobenga nde bato bazolanda biso so bose présente à toi ton monopoliser parole te merci surtout la réalisation de Aristote Monde aza koréaliser émission oyo news Papa André Akwepa bonsoir et bienvenue dans l'émission oyo news. Oui, merci beaucoup Nolitambo na invitation na yo vraiment na sepelemi na se présenter. Oui, étant que papa leki ya Koffi propre. Oui, yango nazali présent pour nous défendre cause ya mwana ngai na makambo elekaki na tribunal. Merci Congolais, bazolanda yo ebele de partout baolanda yo na 5 continents en Afrique, baolanda yo na États-Unis d'Amérique, baolanda yo na Océanie, Asie, partout. Na émission oyo news mpo mokili mobimba etalaka biso. Mokili mobimba etalaka mpenza biso, yo moko omona bref lelo démonstration omona bato bacommentaire nini mpe bato nini oyo bakobenga. Nde bato bazolanda biso so bose présente lisusu nga nalobi yo na sommaire mais yo moko yebisa na opinion bato baolanda biso oza nani et puis oye koloba nini na mokolo ya lelo na émission news. Bon, ngai kombo na ngai André Akwepa nazali papa leki ya Koffi propre yango na ye mpona kodefendre cause ya makambo elekaki na tribunal suite à l'accusation oyo bandeko ne bakongole bakende kolivre ndeko na bango na tribunal yango nazali awa mpona kodefendre cause yango tolingi tokota nano déjà na entrée de jeu ya émission na biso mpona tuna makambo pene eza ebele na bato mpe na se na bacommentaire ntango ozonga na ndako yo moko komona yango omona nini que demande le peuple oyo nini bandeko baza na yango biso totikaka public nde ejuge. Alors toza toyeba tokota lelo na ntongo touti kolanda awa l'avocat ya Koffi Olomide auti koloba na baconfrère na biso ya RFI auti koloba ke Koffi Olomide il est libre avant na tout d'abord na kota na sommet ngana tuna est-ce que Koffi Olomide nde tozo kezo tambola a voyager ou bien azana luka awa na kati ya France ou bien na kati ya Paris. Koffi oyo natie nano toyoka makambo oncle alobaki oncle alobi
bafanatiki nyonso oyo balingaka Koffi Olomide bomanifeste mutu tu alingaka Koffi Olomide le 13 vous appelez na palais de justice bokolobela mpona mopao bato oti balingaka Koffi mutu otu abina nzembo ya Koffi rumba mutu otu amonaka Koffi akomisaki na place akoki kokoma ta mosu nzoto eza bien te comme ta mosu père abungaki mais so ayoki nzembo ya Koffi ayokaka mpe bien bomanifeste bozala mpe jour wana azosenga bongo yango na bi tolanda nanu na bino ensemble bino kuna kaka bopartage mpe tokoyebaka oyo bakobenga babenga oyo bakokoma te bakoma te mpo tomoni biso bakongolais tozokende mabe tokokende na komiboma biso moko tozomiboma merci à toi vraiment Christelle Meta na bapartage na oyo partage mpo na mama Sese bato boye so baza 10 kaka na page ya mama Sese mpo na partage me makambo ezala kitoko mpo baye oyo batikaka mama Sese te malgré baza na mama Sese bango oyo nde bato biso tozolinga bato ta mama Sese asali mabe akoluka mama Sese na cour te mama Sese koto osali mabe bongisa toboyi bato oyo kwa bamama Kongo balingi kolivre bato oyo mboka na biso oyo abango babaka Fumukumbangu abunda Fumukumbangu abunda na ndenge boye te Fumukumbangu soki ayoki mpe ndenge bato bazosala Fumukumbangu akosepela te akosepela te na makambo boye bakoko na biso bakosepela te yango moi nazotia nanu tolanda oncle yo ezali deja elekaki lelo natie image ndenge mopao akiti na aéroport bino moboyoki me totia na ndenge oncle mpe azoloba nde bakongolais bakende kolivre ndeko na bango congolais système oyo Judas atekaki Yesu kaka na base yango bakongolais mpe basali yango epai ya ve na biso mopao tolingani te voilà toyokana aza na kati ya Paris aza libre aza na condamnation moko te nakanisi so bolandaka mpe information bolandi message ya avocat na ye na RFI Koffi aza libre azozela jugement na ye le 13 décembre le 13 novembre puis décembre apassé na tribunal mais pour l'instant Koffi aza libre ya kosala mouvement nyonso tu ya voyage na makambo tu asalaka na vie na koyi kosala nyonso tu aza libre parce que na bakondane te j'espère bien que boza bato bosi bokoyi na poto boyeba eloko babengi jugement tribunal donc bakondane ete aza libre d'accord na bato bozomona baspéculation ezotambola Koffi Olomide abouge te oyo aza boye na bisuspect totali lelo babi Koffi Olomide avoyage donc avoyage nete aza na ye normal azosala makambo na ye tranquillement Koffi azali tranquillement aza libre nauti kozwa information nazoki tosola ne sikoyo ngai nauti kobenga moto azalaki ni sikoyo azosala bacourse aza libre donc aza na problème moko te soki ovoyage eloko moko mpe koempêche ye avoyage te mpo na liberté oyo aza na yango donc Antoine aza libre donc tribunal moko ekondane ye te donc Antoine aza libre aza na condamnation moko nanu te bapropose ye na procureur apropose 8 ans de prison mais eza condamnation te c'est une proposition à procureur et ben juge non va valider pour pas siéger pas une décision finale bakopropose 8 ans wana ntango sikoyo bakopesa ye mpe 8 ans na place na ye wana ndenge azalaka Koffi banani bakozwa yango oyo baomonake ndenge aza Koffi bongo ezoderange bango ta bakoma te botia miziki ya Koffi te yale bokinga afrique bobina yango te ndeka bomela ye bachampagne wana bobinaka te na bafeti miziki na ye po tondima bino soki bana na bino babali bafeti na bino botyaka mopao te po tondima bino batu yango te donc Antoine aza libre ma libre na tout mouvement nyonso tu akokende voyage akokende Kinshasa akokende Benin akokende mboka nyonso tu et puis akozonga ndenge motema nelingi sur le tribunal bakomona ye akozala donc aza na problème moko te voilà tokokota sikoyo na vif ya notre émission aujourd'hui news alors noko oncle nini oyo etushaki yo okoki lelo lobi il faut loba na bacongolais na communauté rendez-vous oui rendez-vous eza le 13 décembre batutu oyo balingaka Koffi nazwa mai na ozonga obolanda biso na bato balanda biso na Kinshasa
na oyo tango tosono bikenoli pasi elekinga na motema na makambo ezoleka ndenge olobaki, je répète encore le mot, ma propre ndeko ya Koffi Olomide, ça m'a touché. Ma propre ndeko ya Koffi Olomide nde bazolivrer Koffi Olomide na justice française. Donc c'était le mot fort oyo etouchaki nga ntango tozali na conversation avant leka tobanda émission oyo nini mpenza diaspora. Voilà, na kinozwa mai Clary, bonsoir toi Clary. Voilà, ndenge okobi papa numéro na nga eza wana. Benga biso. Benga bato tout baza motivé. Bato tout bamoni ke ba okele 13. Deti nga na kozala. Mais tokozala biso mo pete. Bato balinga bonne musique, balela rumba, balinga mopo ndenga bina. Tokende. Biso pe tokende. Siko biso pe tosala kana biso ba ozo prouver biso musique. Tondi mapo ba obundela mboka mais tomoni papa Clary ba obundela mboka te. Le 13 décembre biso tozana ite fi kozala mboka nini. Batutu balingaka Koffi bobenga. Bobenga mama Cécé, tosala ba banderole, tokoma je suis Koffi, libérez Koffi. Je suis Koffi, libérez Koffi. Pourquoi pas? Biso toseli biso toza 10, toza 20. Or aussi ba biso pe wana te. Ce peut que bébé matileta na pona Congo. Etanga, so toza plus de 20 personnes, toza 30 ba combattant baza combien? Ba koli be batata mikolo wana basali vi bali misanga, baza ba congolais mais basali pe vi na bango pe baza pe kolema. Bomone bango ba image tele luka image. Mama Kongo pe ba osala biso loko te. Ba osala biso nini? Bango ba okundela su bon, to comprendre bango ke ba okundela su mboka te. Bonsoir à toi. Salima, bonsoir à toi. Bon partager, vraiment bon liker. Bon partager. N'a vu que battu ba côté trop YouTube. Moi ba ya page exacte mais bino bo ça ka effort Salima. Clary bon partager, bon partager. N'a vu que message na nga ekoma. Bato balinga Koffi Olomide. Bo ça ba banderole. Libérer Koffi Olomide. Je suis Koffi. Et ça la nini. Et ça la nini. Même du Cameroun, si yele Koffi Olomide on appelle que nazali na bato mo pe ba défendre ngai. Ba défendre ngai, merci Seigneur. Ozomona po ebele pe bakota na ba poto ba eza Koffi. Balimbisaka pe même na mwana na ndako soka tumbi ndako no be azokisaki leki ne okoki kolimbisa obi kanda pe nalimbiseka eloko Koffi asali biso bakongolais tokolimbise te toketi na tribunal on dirait azali baobelela assassin Koffi assassin balakisa biso bato Koffi aboma so bamama Kongo bayebi babimisela biso bafoto Koffi aboma tomona ye tokase kaloba makambo ya bien tomoni bamama Kongo wana baoloba na bango makambo ya bien te bolike bopartage le 13 décembre biso tokozala mais foto zala ebele so tosi ebele esala biso mpe équilibre mais so bato bakete bato bazi ebele te toza motive te tozotikaka bakombata bango baokende biso bato nyonso tokokumisa baza ya mayele baza mpo baede biso tozala taka nsima na bango bazala liboso bagene balingaka Koffi bana biso balingaka Koffi botelema mpe aza papa na biso aza yaya na biso aza grand frère na biso tokoki kolivre bongo te non na bafille yango mpe bazwa mikanda boye te namela normal bakongolais bazolanda mpenza na émission moko ekoloba natikeli mpenza ta mpenza osexprime vraiment narepetaki trop na comportement ya biso bakongolais. Je suis congolais na batutu basalaki mouvement na baza bakongolais mais tomonaki mpasi nini biso batutu oyo eza oncle tolanda oncle batutu balingi Koffi Olomide na page na ande boza botya bakere bokomata je suis Koffi Olomide libérer Koffi Olomide plus la famille batutu oyo balingaka Koffi bokoma bongo esala pe bien ata mutu moko omona ayebi Koffi omemeli ta message ata message oyo ekesoulage ye congolais tokende kolivre ndeko na biso na tribunal ya mindele
koto épargner quelque chose mabe na ye toko épargner mais toko na activité pour to bakisele ba peine mususu o ezalaki na place na yango te soki lelo ozo kokende kolivrer ndeko na bino congolais na tribunal mpona baeffet moko ezali vrai te po aza politicien te Kofi aza politicien te Kofi azali musicien Kofi banda vi na ye abetaka misiki asalaka makambo ya politiki te liberté na ye epusaka ye ayembela motu nyonso tu oyo aza koaproche ye mpona mosala na ye mais ekoempeshe ye te ayembela qui que ce soit ata yo soko combattant soko obengisi Antoine po abetela yo Kofi abetela yo pardon akobetela yo misiki na yo mais je vois tellement ke lelo biso bacongolais bandeko oyo aye eloko esalaki na lipasi. Voilà. Merci maman Alfie Meya. Merci maman Alfie Meya. Bon liker, bon partager plus. Batu tout balingara Kofi. Batu tout balingara Kofi sur la page dans la bon comment libérer Kofi. Je suis Kofi. Bon manifester. Il y a un moment il faut qu'on le bat. Même inga un moment kabola ko le bat moté. J'ai pas envie. Mais si on a son loba, na mon penako tolingante. Tolingante. Yango na son loba. Ozo livrer Kofi. Ata ku tombe babi un Africain ou étranger. Boko ko livrer Kofi bon moté. Hein? Oui, allô? Oui. Bien. Mira. Zela na live. Na tia live. Zela na zela. Vous excusez Double King. Émotion. Bozo ko livrer artiste mboka boye. Bozo ko livrer artiste na biso mboka boye. Bon liker dans la famille, bon partager tout solo là. Merci maman Karine, ma fiala. Merci à toi libérer Kofi. Bapi amo tozo luka tolobi les 13 tozala. Bon comment t'as libéré Kofi, je suis Kofi. Bon comment na bi message et que comment mais quand la nombre toza awa et que comment ton mona ba ki ba pe baza o balinganga biso to kasi ki ba ndeko biso ba komata ba obungela biso mais ba kenene ko livrer Kofi o Kofi aza Tanzanien Kofi aza boy même ça biso to boti bana awa biso ba maman d'origine ba congolais hein bana ba oboto ma aba okoma ba français est-ce que ba français aba koloba bongo ya to ba lobi bongo to bani ba raciste bongo te ngade na vani na kiti o so na bina beta ba descendant nanga ba koko nanga ba uta Brazzaville ba koko nanga fona beta un jour histoire ba koko nanga ba uta kuna tingala koma na Congo ozomona mama tolinga na ndeni merci ata mama Karine na benga ta ana bata alpha kaka baka alpha beau partager beau liker beau comme je suis Kofi nga esalanga plaisir le so Kofi azate na okosa bino toko regretter Alphine Meya partager beau liker beau tilanga ba cœur pour vidéo nanga ekende bato bakota nayebi ke YouTube eza koyinga mais beau tia na olo bato tala toloka muke ndenge oncle na bango alobaki na pasi na mango na tribunal tokende kokomante makambo oyo asala te ke bato bakufa bato basala boye Antoine n'est pas un politicien aza na monopole Antoine Kofolo Midi aza politicien te. Merci à toi Mandoya moi Bibi merci à toi c'est ça merci vraiment na dans esengo to lingana so bino bolingi biso te banai ba olinga biso na ko sala bibi mabe me atali ka kansinga na libola moko alimbisi Kofi na memaka soki bangulu awa pasala mabe so bibi yo pesi mbongo na yo ba memelo mutu mama Karine opesi mbongo no ba memelo ndeko no aye ngana ba Karine Karina
mais Karina, c'est pareil. Voilà. Bon, type Simbo, on a dit, mais non, on quoi, Kofi Amimelu, asali mabe, lelo bokumo lo ba mema bangulu. Kofi la ba obeta conseil, boko yiba, boko zo ba carte ya ba crédit na galerie Lafayette. Kofi mtatinda rabinote, lelo mama Kalunga asali école na ye. Kala mbongo biso to kabele. Kala base yango na ba 20 € ba 50, eza mayela mama Kalunga asali lelo école na ye. Bongo te. Boti la nga ba kere, boti ba kere. Tolanda honte. Mboka, pour na kati ya Congo, asa na monopole wana te. Antona za simple musicien, abeta aka musique na ye, asala ka musala na ye. Bon lelo to kendo musala na tribunal to bakino, asala ki bo lelo. Et ça là il passe na mona ke biso ba peuple congolais tout ça reconnaissant. Et puis na ba basi ko ba porter plainte. Et ça volonté na bango te. Ils allaient volonté ba to ça pousser bango. Ba pousser le ka ba mama Congo wana ba mama Congo. Sala musala sele économique osuma tala maluku kuna tala kitina babenga ni na tele biso tuto osomba kuna oluko tongi oluki retraite nao bande ba Nigeria ba osala totika keto totika la banu ba yelo kwa bato ba yeki kala bazu mayele te totika bato ba yesi ba profiter baza mayele po ba sala bere o ba vient na biso ba sala ite c'est ça nani Kofi soka za mayele nae atongi ba hotel ne atongi makambo oyo komi jalousie. Kofi alobela makambo machine à voter. Kofi alobaki pa sango, Kofi Olomide pa sango mokonzi. Bomona kite. Non. Kofi alobaki pa sango, bomona kite. Je sais pas ici s'il te plaît. Kofi alobaki pa sango, bomona kite. Elukilaki ye makambo ma bibi. Kofi la alobaki pa sango, bomona kite. Bamchi balobi Kofi na kini makoki kosimba te ayeba na bakondi. Kofi ba humilier chauffeur na kufa sur place. Atikala bana na yebite kuso basuka ndeni. Chauffeur a Kofi amonaka ne ba okangela Kofi abia anga na Kofi. Tension mati akufa sur place. Quand même Kofi azoloba liso totali parmi ba musiciens ya mboka. Kofi quand même alobaka. So na kosi bokoma. Na ba musiciens tout. Nana loba minga makamba politique. C'est Kofi Olomide. À quoi de mal? Pourquoi motema mabe? Pourquoi vous motema kuna dirait ba bombi mutu? On dirait marche bobe. Ba motema ta ba marche bo pesa ba tumikanda te. Ba mona bino ba prophétie. Bi motema ba marche ki ya Kofi assassin Kofi violet. Non. Ba monde ba ça ko pousser bango pour na ba continuer ba Kofi azalaki acquitté na tribunal na oyo ezali recours ezali appel Kofi azalaki acquitté na tribunal la Nanterre siko basali appel ezali volontaire bana wana te mais on a 2 ans avec sursis 2 ans avec ici siko on ne ba avocat na bango o ba poussaka bango basa na besoin basala soki nini pour na vie ya Kofi mais c'est regrettable vraiment mais pour le mosusu bazotala biso na soni bazoseka biso bazoloba tala ba congolais bazoki nous livrer ndeko na bona tribunal ya mindele bazo kansage ezali importance moko boye bango bazomona ke notre livre bazoseka biso bazopetela biso maboko ata moke te il faut que biso bakongole toyeba ke Kofi ndenge azali icône ya musique congolaise azali icône ata bozo koignora moko toza bitema mabe mais lelo bozokende kolivre ye na tribunal na makambo oyo asala te bana basi wana bazopousse bango kopousse bakontinue procès wana mais bayeba ya bango moko ke soki Kofi mpe bango na poto te nde bakoma mpe na poto te mama kala ki danseuse na bango wana elobi oncle Kofi mtamema bango na poto soki Kofi te banga ya kuma na poto te ata mbongo oyo bakozwa mikanda yango yaya obakolia moko loko mbongo boye mokanda yango ozoba mokanda oyo nazwa boye po Kofi azalaka na prison mbongo nazwa boye po Kofi azalaka na prison mabe basalaka bongo te mbongo baofuta bino bosomba babudini so osombi budini mokolo okufa omema yango mpona nini boye moninga amema mpe bino na poto ntango yango mpe bino ya Kofi ayebisa ye bino yango abima ya bino akanga bino kati te fala koboya loki manoki danseuse ki danseuse akini elekaka bongo yango bomona bapara na biso babaoli na bana na bango na pembe na bamusicien te babaoli na bana na bango bakosala misala ki danseuse te parce que tobomona badanseuse nyonso bazaka bandumba na makambo ya boye fala eba boya
eloko nini ekotaka bango ngunda na bango ere na bango naika ya koboka eza ya Koffi Olomide koporte kaka Koffi plainte moto oyo kokende kokufa na pongi pamba nsima nango lokola mundele so azwi likambo soki bolanse atikaka te bapekisaki deza mo basirisi avandaka na Congo ayaka nyesu te mais bomoni bongo ekoki te bolika moto akofi ekita na se congolais mpona nini motema mabe boye bakombata bobunda mpona mboka bobunda mpona kofi te oyo ekombi okomi bobunda mpona kofi eza su mpona mboka te telefone eza motu tu oyo aza aposa kobenga toza na biso na vacance bana ekole eza te oyo amoni aza aposa kobenga abenga mpa bato ya misala wi mais oyo amoni aza aposa kobenga ya kokoma vraiment naza aposa bamona bino esala kofi bien nayebi ke naza na bato bakisi nzoka ba janvier message ekoma mpa mopawa amonake bato boko mpe baza oyo balingaki bazosoutenir ye meme na banzembo ne na barumba elengi wana apesa biso mopawa non aza parfait aza mutu tu azalaka na mabe na ye azalaka mpe na malamu na ye motu soki asali mabe metala mpe bolamu na ye peut-être opardone ata na bolamu bana basi wana oyo baya na poto leo na kongo ya Koffi na quartier latin banoko na bino soit eza banoko na bino oyo lelo bozolandako banoko na bino bazopousse bino bokontinaka baplainte na bino mpona vie ya Koffi toujours mais eza regrettable bamama na bino place baza so baza na Afrique oyo bayamba bino awa baza banoko na bino soit eza bandeko bokende kodemande asile mpona bozwa mikanda en plus de cela so batali na bapasseport na bino ndenge boyaka boza babinaire te boza bamagere parce que passeport moto akosala mosala azala minere abeta musike na France azali te donc baza bamagere bato wana nyonso tu oyo bino bozopousse bango na tribunal po bakondane toujours Koffi et puis bozobetela nango maboko bino moko bacongolais ezali mama soki ezali mpona musike ezala esemo mingi boza kokondane musike ebeta te eza bato wana bino musike tondima on refuse pas mais bokende na tribunal po kokompagne mutu pokende kolivre na tribunal na makambo oyo concerne ye te ce qui m'a fait choqué namonaki bacongolais bango moko ekolo mosusu baza kobenga bazotuna mais bino boza bato ubie bozali miami ngai nakosi oti naza na voisine na ngai aza ivoirienne mais pourquoi ça ma chérie c'est Koffi Olomide non j'aime Koffi Olomide j'aime Fally bakrakaka na biso awa okakaka ye biso baninga naza copine na ngai c'est un congolaise de quel pays de Fally Koffi Olomide il danse bien là-bas il y a de bonnes musiques toyebani bongo siko baikone wana nyonso bolinga bakufa bokotikala na banani papa oyo basi akenda bato ebelesi bakenda bapapa atabule bato bokotikala na nani bobunda mpona musique même non pour les Koffi non pour les musiciens là non stop toboyi biso mpe kande tooloba boye eza na bato bakotelema bakobenganga mama sese te c'est bon oloba bien naolobaka etaki congolais naolobaka etaki femme etaki mama me bandeko na biso ya bango bakenda kobwaka ngunda ntango mosusu bayeba eteke ekóma bongo ale bato baye wana bokende boye bokofa pesa mbongo bazwaka mpe mbongo bongo te lisumu boomema komo bakokolivre ndeko na bino congolais na tribunal ya mindele na makambo oyo concerne ye te okende kolivre ye na tribunal mais nayoki yango na matoi nango esalaki ngai mpasi yango nazwaki invitation na noli po aseki naya kolobaka meme totala comportement na biso bacongolais epai nini tozali mais eloko bacongolais tozobosana Antoine aza na monopole te ya kosisa makambo eza na mboka Antoine Koffi aza na monopole te ya kolongola baopposant wana bato bazodirige mboka akokolivre nzoto na ye te parce que bino bozali lelo na bapoto awa bozali awa kolobaka na distance mais il y a des moments azwi pour moto akoprotéger azati apres azwaka bariske lere mosusu kuti ya koloba makambo etali mboka il prend des risques akofi ndenge aza wana ya koloba nde mosusu makambo etali mboka mais il n'est pas soutenu aza même soutenu te en plus de cela namonaka soi-disant bacombattant banani tout ça je refuse pas les mots mais namonaka ntango baministre bayaka awa na France basala eloko te mona manifestation basala oyo baza na
événement wana tomonaka ndenge bayaka epe bamotu bakombata bamonaka quand tomona te bakombata basali réunion moko lelo mpona tokende kosala manifestation parce que président wana tolingaka te ayaki tomonaka yango te bazoya librement bazozonga librement mais bino bokomi na problème moko kaka bokomi na haine contre mutu wana eza sur haine te wana nga na kobenga yango ezali kindoki parce que motema mabe oyo congolais akomi na contre ndeko na ye à la personne de Kofi wana ezali susu wana eza susu haine te edépasse niveau ya bozoyoka bien bozolanda bien ese bozoyoka bien ndenge oncle azoloba nalinga eza kindoki na lelo apike crise akufa po bino kobeta maboko bokosepela bokoganye nini soko lelo ya kufi bokoganye eloko moko te azali mpe mwana ya motu aza na vi na ye aza na bana na ye aza na bandeko na ye mpe otika ye tranquille asala vi na ye soki boza kokontinue ndenge wana jour ya le 13 soki bokokende kaka kuna bato oyo balingaka kofi na kosenga na bino nyonso tu ozala mobilize na babanderole bokoma libere kofi bozoyoka nde oncle azoloba le 13 mutu nyonso alingaka Adia Fatima, bonsoir à toi. Hey, ça fait longtemps, hein? Voilà. Comment pour moi, je suis Kofi Fatima Lembe. Comment vraiment, je suis Kofi Fatima Lembe. Et partagez Fatima Lembe. Ça fait longtemps. Bonjour, oncle, Ekimingai. Ekiminga. Fona zongi, ça va, qui oncle, nenga lobby. Bato, nyonso balingaka Kofi Olomide. Bosa ba banderole. Bokoma, je suis Kofi. Pourquoi pas, on a droit. Tokosala, tokotia ba banderole. Yango na bike banderole, yana po totia. Tozalanga mote mama sisi. Faut ba tonton wala pe ba kosto bazala. Faut bana na biso ba jeune bazala. Faut ba mama pe bazala. Nde ba mama kongo pe bazala. Biso pe totele, ma bato balinga bonne musique. Totele ma pe to la sake. Bozo kunda lisu po na Congo te. Bokomi kunda mpona kolivre po eza mpe mokomosu mpe kaka boye mutu mosusu kaka bakandela mama kongo yango mpe kaka akaki alivre non tokoboyanga bakandela lemsu esepanama bake balivre bakandela mama sese ake toboyi nde ene wana ene nde tozoboya oncle alobi mutu nyonso oyo amoni kalingaka mopao le papa de Guy Stone malgré mwana akoma ye message na ye eza François alobelaki même bato mosusu bakende nango na mabe bana bakoto oyo ere moko bakokala bango bakestion ebele te bestress nayebi te me nayebi ke ere moko bana bazalaka bongo akrakaki nini ya mosusu ase kontrole mpe te akoki kokoma omona mpela ya mosusu mpe kaka na continue wana omwa mpe moto mosusu moto akomi selaki na trop tard eza nango mpe ye te bato tu balingaka Kofi Olomide bato tu balingaka musique vraiment la famille cc soki vraiment botelemi eza bien bokotelema te botika bandako desordre soki eza le 13 wana soki bapesi mama sala mosala no na butu tolambi na butu tosali nyonso na butu ale oyo otika bana na klase atiki soki mwana yaka azalaka na centre te mokonala natikaka mwana na centre organise biso mpe tokende toyitala bango nao toyoka makambo bango baoloba totuna bango nao eske baza vraiment bavrai congolais bacongolais ka oyo ya biso ka moko oyo bacongolais ka oyo moko babakokende mizika Kofi Olomide mizika Werason mizika Jipe Piana mizika Fali baobisa bamonta mpoka bayemba bango eske eza ka bacongolais wana ube oyo tokomomona bacongolais mosusu bolaike bokomante bopartage ntango mama sesa aoloba na esengo te nazoloba mpo namoni ke non c'est trop tolingani su te mboka na biso ezokende mabe makasi yango omoni ke tobi non toloba nanu tozongisa nano totia nanu video oyo susu po bandeko na biso bazali na justice tozozonga toza na esengo po vie na biso mopao abimi mpenza ewa aza na kine concert ebetama na lemba tokozwa mpe baimage bomona yango en direct
La page à maman, c'est voilà. FDC Yozwa, la légende de la musique congolaise sud-africaine, double king. Yewana Mopa. Yete. Mopa Mokonzi. Mopao, Yewana, Mopao, Yewana. Aye, Mopao. Yewana. Aguada.
ozoyoka bino moko ndenge bato balobi ke les 13 même bandeko na biso ya Congo Brazzaville balobi balingaka Kofi makasi bakotika Kofi te bakozala na Kofi mutu nyonso moni alingaka Kofi Olomide bandarole na yo kaka boye mopao je suis Kofi Olomide libéré Kofi Olomide je suis Kofi Olomide libéré Kofi Olomide tolingi bongo mpo bakombata mpe bamona ke biso mpe totelemi nayebi te so nazoloba bien makambo nazoba c'est important soki tocomprendre yango te mawa trop mais oui Kofi il est international azaka ya bakongolais te azaka ya bakongolais te Brazzaville Congo Kinshasa tozaka eloko moko voilà la famille oyo mama Sese azali nango apartage na bino yango baye nyonso balingaka mama Sese merci na bino. Oh, bonsoir à toi Natacha, je suis Kofi, c'est très gentil ma chérie na monika kombo na osikoyo voilà batutu balingaka Kofi nde bolobi je suis Kofi c'est bien c'est comme ça vraiment naza na esengo biso nyonso babanderole kaka boye nde nalobaki tout à l'heure babanderole kaka boye naosala susu live na pas Kofi ye moko nalobaki babanderole ezanga te ke 13 décembre na bafanatique nyonso ya Kofi Olomide merci na bino baetu balingaka mama Sese na live oyo nasali quand même nayebi ke bocomprendre boyoki ndenge bato bakomi boyoki ndenge bato balobi la bainformation na biso ekekoma esika esengaki ekoma merci nalingi bino mingi natiki bino tozomonana lisusu tout à l'heure nakozonga soki temps ezali merci na bino bai nzambe alola apambola bino bandeko na nga tosengi kaka bolingo